chaîne oyo eyelaka bino masolo kitoko pe eyelaka bino makambo oyo édifiant oyo makambo oyo ebangisaka mosusu pe esalaka somo mosusu pe esalaka ya koyokana mosusu ya esengo mosusu ozoyeba te otya yango wapi. Tokomi na suka ya année 2024 bamakambo ekoyaka ebele oyo babengi biso kutu na nzela ya bato baza na Lubumbashi. Bandeko, Ediba TV ezali chaîne oyo bato bakolanda ngo pe bakobenga misusu bazolinga kobenga te. Zwa courage. Numéro oyo ezali affiché wana. Kolemba te munganga spirituel papa idi nazali pona yo, pona nga, pona ye. Pona mututu oyo aza na problème oyo eza ko déranger spirituellement oyo azomonaki likambo oyo pona silisa yango il faut na benga bato boy benga biso na kati Ediba TV mwana Kongo tokopesa yo solution okozwa solution ya kitoko pe okozala dessus te boeskise biso na mwa kobeta mwa monoko ndenge ebetaki wana. Bandeko na bandanga émission nanga toujours na petit résumé ya moke mpona kolakisa bato lolenge nini tosololaki na bato wana pe lisitwale ndenge nini ekozala. Bandeko balandi oyo ezali ndeko moko ya mwasi mingi mikolo bandeko ya basi nde balisitwale na bango ezali mwa moke liboso parce que nabetaka masolo yango selon baordre ndenge ezali koyela. Ndeko mwasi oyo azali na mboka Katanga. Ye awuta Kisasa. Ye atiki famille na Kisasa. Avani na Kisasa luki vi amoni vi esimbi te ndenge ezalaka kaka alobi amata Katanga. Mais avant alongwa Kisasa po amata Katanga, ndeko mwasi azalaki na camarade na ye otobengaka ami intime elie ye. Donc soki elie moninga na ye elie pe ye. Donc son ami vraiment otobengaka moninga na ngai ya tango iso de tous les temps ndenge tozali ngai na moninga na ngai Dove Menama de tous les moments tobenganaka tokomanaka donc ya ngai ya motema ya pasi ya yebi ya yepe ya motema ya pasi nga na yebi. C'est la même chose na mama wana. Le yaye problème na ye akoyebisa moninga na ye. Mais avant longwa Kinshasa kende Katanga atikaki mwana moko ya bébé pa moninga na ye bébé ya 3 mois. Boyoka likambo oyo epai ekokende. Atikaki bébé ya moke ya lebaki koluka vi na Katanga soki kuna amoni esimbi te akoti Zambi akopusana ake Kenya akokenda ye pe Tanzanie akokenda ye pe aye pe Zimbabwe abimi Afrique du Sud. Ndenge makanisi na ye ezalaka ndenge apeteli biso lisolongo na petite synthèse oyo pe ngana bino tokolanda avant tokota na mozindo oyo ezali na kati ya buku ya makombi. Ndeko wana ya mwasi ake Katanga ake kolala na Katanga 19 ans. 19 ans s'il vous plaît. Atikaka bébé il y a 2 mois et 3 mois. Ake kolala 19 ans. Mais akomaki azali na mwa ba possibilité de bandeli ya babiloko akendeli na mwa zakoteka azako skipepe mwana na ye aye kokutana na mutu wana nde sikoyo baye kosala vi na ye oyo kosengaki il faut azonga aya kozwa mwana na ye. Tozwi na petite synthèse tokota sikoyo na mozindo ya lisolo na biso toye kopesa mbote na bandeko nyonso oyo basungaka Ediba TV de près et na mosika bandeko wana nyonso tokoki kobosa na bango te
toyokopesa fondation Mama Vida oyo andimi soutenir pe œuvre oyo de Dieu Ediba TV mwana Congo na mosika pe na pembeni pote biso pe bato tokota la fondation Mama Vida biso pe totika koporte te eloko kuna faut toporte moi petit un pierre kuna na kati ya fondation wana parce que ye azali mosapi be moko ekosokola misu te ana besoin ya lisungi na yo ya ngai na ya ndeko mosusu ba publicité na bango elekaka mingi na kati ya chaîne oyo Ediba TV yo pe ndeko moto kolanda koyisitaka te kota pe ozana mwa eloko mpona kosoutenir pe Mama fondation Vida kopesa mwa eloko po te bana oyo baorphelin bakende kelasi bazanga eloko kolia te po basungama po lobi na bango Nzambe ayebi yango tolobaka chaîne oyo ezali chaîne ya basali na nkolo lobino bato bozwi chance ya koyamba Christ na motema ndenge oyambi Christ ndenge pe okoyamba pe Ediba TV na motema na yo ndenge okoyamba émission oyo tosolola yango na motema na yo donc kokabwa kohésitaka te kosala même œuvre moko ya kitoko na kati ya chaîne oyo po te papa Edi ayela yo toujours masese kitoko balisitwale kitoko biloko oyo peut-être soki yo olingaki kosala yango ere okoyoka lisolo oyo okosala yango te omeka te ke oyo natikaki mwana papire ngai tala ngai nakendaki boye non ezali mabe zwa mokumba na yo kende nango parce que lobi oyo kokomela yo okoya koloba ke mokili elingi yo te topesi mbote na ndeko na biso monene oyo mpe alobi akotika Ediba TV te le bachelier Mike Mulongo na kati ya ville ya Monso ya lobi ye akotika Ediba TV te azana Ediba TV partout topesi mbote na ndeko KBG Kabangu Mukeba petit frère propre de partout ye pa lobi akotika Ediba TV te akopartager Ediba TV partout tomela mai tokota mwa moke na spot publicitaire na biso oyo ebongo tokende na mozindo ya lisolo oyo evandisi ngai na yo lelo na kati tando oyo obenda telefone pembeni okota na kati ya site oyo okota olanda papa Edi oyo ayeli yo nini ya sika oyo nano oyoki te mpe oyo azotala biso na télévision benda na pembeni kende fongola TV tia Ediba TV mwana Congo ozalaka deside toleka de Jésus matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu matoyi na ye na malobe ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa nakendaki kuna na mwana na ngai azalaki banda inane azalaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans ere tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba yango wana napesi Nzambe oza na merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana Nzambe kana ngai ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda kolota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te or fallait nasala mémoire na ngai ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka Nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi Nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabe te or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli Nzambe ya Osana nayokumisa Nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele lisusu basinga biso bambongo alors lelo tokutana pasteur Moïse asili kosala biso délivrance
la délivrance wana akangoli biso harmonie zongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa nzambe na ozana aza malamu naye kokumisa nzambe ya ozana mpo ça fait 2 ans passé nazali na problème sérieux ya misu surtout somo eza makasi flou na komona distance te mais ndenge naye koleka délivrance na remarke ma changement moko makasi sans lunette nazomona clair donc nakumisi vraiment nzambe ya ozana nazosala donc namoni ke na olata lisu lunette te yango naye kokumisa nzambe ya ozana nalobaki deja bamaladi oyo ewumelaka ntango molai oyo esilaka te ezali nde démoniaque badivorce ebele tozokomona ntango nyonso awa ezali mpe kidoki boya nango epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Sans plus tarder bandeko de retour na kati ya chaîne na bino Idiba TV mwana Congo tozobetela bino lisolo ya mwana mwasi oyo abengi biso na kati ya vile ya Katanga na Lubumbashi alobi ke aza na makambo oyo etondi ye mingi na motema azoyeba te abela abwaka to asala nini nde aye nango na kati ya Idiba TV tosunga ye kosunga ye ezali ngai na yo nde tokosunga ye lisolo na biso ya moyo tobandi mwana mwasi oyo alongwaki vile ya Kinshasa akei Katanga atika bebe ya 3 mois epai ya pire otobengaka pire oyo bolamuki na ye il y a de pur et pur pire ya malamu ali akotikala koboma yo te pire ya mabe mpe azali donc bapire bamonanga fote ezala ndenge wana donc bapire mosusu baza mystique donc pire oyo nasekinga mongo mingi mpo lisolo mo esekisekinga trop ya zwi mwana atiki papire ya voyager ake Katanga alali 19 ans donc tozaka 20 ans alali asali vie na ye na Katanga mais atindaka mbongo akipaka mwana na ye ne bandeli mpe aza kokipe mwana ntango moko mpe beteki mwa inane 2 ans azokipe te moninga na ye mpe ndenge atikalaki na nsima akutana mpe na motu na ye donc kutanaki na mobali yoka susu scénario esalamaki kuna na nsima akutani na mobali mais ola présente mobali kaza na mwana moko ya bebe na maboko alakisaka ye te donc basi ba mystique eyoko koincide ke mobali yango aza mpe motu ya bavoyage avoyageaka akendaka balufu akendaka baprovince bakote mwa misika aza na ye mwa bavoyage kaya Kisasa eya kongo wana eyango pakataka ebale akei le Congo Brazzaville ndeko wana bandeko bolimbisanga mwa moke ndeko wana akutani na mobali ye moto atikali na Kisasa leta babibi na mobali mwa 2-3 tour nde nayebisaka bino awa tolobaka vrai vérité babimi basangani nzoto azwi mokumba na explication na ye azwi mokumba akoseli mobali na ye wana ke kaka ndenge avoyageaka oyo nazwi mokumba soki mobali na ye atie babiloko mais leta azalaka na biloko alingaka na mobali basangana te ndenge aza kosalela ngo tozoyeba mpe te mobali mpe na batémoignage après baye kopresente tala mwana ye donc mobali pour lui ayebi ke mwana oyo bazali na ndako ezali mwana na ye kuna mpe moto akatanga ayebi ke atika mwana papire kote ye mpe akenda na Katanga akutana na mobali yango mpe azalaka na mwana na ye moko ya mobali ye mpe amemi mwana na ye basangani bakomi epai moko bavandi 10 ans aye kolela te lisolo mpa mobali na ye natika mwana nanga moko kuna na Kisasa naboyaka koyebisa o mais sikoyo nakomi na posa nakende kozwa mwana wana omoni ndenge nini bala bino mpo bepesa te namoni ozomitukisama mingi afuteli nzela kende kozwa mwana na yo yaka na ye avant akende kozwa mwana aza kobenga pire azosa pire nakoya mpo naye kozwa mwana na ngai namoni mikolo elani ebele mais naza na ngai na ndiongo na yo te nasokipaka na mwana na ngai na tu
sauf rien. Et pas de maranaï. Mais côté on peut qu'on a pire en présentant papa bana côté on a ndakoke. Oyo peut passer naïe awa mwana naïe. Zoka nebe pire azala mikakatano ya kubota. Donc yepe atika la kubota te. O wana pe kota ke naïe katanga abotaka oyo atika ki awa na 3 mois. Kuna pe susu azuma bota te. Bandeko. Bino batu boko na ndangai. Boko manti. Mikolo na komona ba vie e kokote belé mais batu ba ko komante muke. Bo ebe pour eya susu mingi pour ba notification un boza ko aimer pour ozwa les susu vidéo mususu kokote na yo pour otala papa edi ayeli yo nini ya sika. Après komona tata oya botaki na mwana na ye après komona mama oya ngola sikoyo toyeli yo lisolo ya moto akola oya fin du monde sikoyo toyeli yo lisolo ya mokili basakanaka na moti mokili batiaka mosapi na mozindo te mokili ezali ya tata Nzambe ndeko. Donc kuna akosa boye kote oyo mpe babotesaki ase décidé qu'il rentre au bercail epai awutaki aya kozwa mwana na ye. Ndeko mwasi akomaki pembeni mwa 3 mois po akita Kisasa akomi soki azobenga moninga na ye ayebaka susu telefone te. Bon akomi komona moto koyamba telefone ekomi mpasi akomi soki koluka bami moko ya kala ya misika me na famille na ye moko biologique atikali kobeta lisolo wana te ke azalaka na zemi ya motu moko songolo pakala apesaka ye mokumba motu wana bakabonaka na le queue de poisson atikaka mwana mpona pasi pa purie avoyager akendaki Katanga. Mais alors kokoma mpe Katanga azwi motu bavandi 10 ans mais amonika moyen te aye kodévoiler vérité. Tata wana mpe na bacompréhension na ye ya bien andimi alobi kende kozwa mwana baya bango nyonso mibale awa babokwama ensemble. Kasi wapi mwana yango bandeko, wapi mwana yango? Tomela mwa moke mai tozwa spot oyo ebongo tozonga na lombangu na kati ya lisolo na biso. Chaîne d'Amino Otolobara et Diva TV Mwana Congo oya yena kabino masolo ya kitoko fongola ya 2025 kobungisa yango te fongola ya 2025 Virginie Wassa zala namo fongola ya 2025 leki nanga Régine Kaseka kobungisa yango te fongola ya 2025 leki nanga Mary Jo Kapinga zala nango pote omona bonheur ya 2025 oyo Nzambe abombeli yo na ngai tokomona yango kuna po ezali année oyo eza na ba prospérité na bato oyo bandimeli kolo ezali année oyo na bato oyo baza ko comprendre ba réalité ya vie comme fils Tolo Joseph oyo azali na mikili ya poto topesi mbote en passant
ndeko oya mwasi afuti nzela akomi Kinshasa. A comprendre que ndeko na ye camarade na ye azoyamba te mpona nini. Akei na adresse oyo atikaka moninga na ye bato lopango babi balongwa kala plus de 5 ans. Mais mobali na azalaka kosala bavoyage, atika bavoyage, bafungola maison moko ya bapeintre, baza bapeintre, baza bato misala maboko, ezali quelque part awa zela totina mutu akende kolakisa yo. De mutu amemani na ye ti wana. Mais ayebi mobali wana te, mobali wana pa ayebi ete. Ayebisika mobali wana azali moninga ya camarade nanga. Mwasi nanga ayebisaka nga yo ndozaka na katanga. Bandeko, ça va. Zala si sa musala bongo toki. Na benga ya bite ko benga te parce que nazako benga za ko yamba te, to salega ka surprise. Et pas benga mwasi na ndako. Abenga mwasi na ndako non chérie toza ko ya na surprise bongo lamba sala boye ndezala kaka. Basi minzela après musala risine na ba 17h, bazongi nzela. Bango ba osimi nzela ba ko zonga ndako papa bandako bakota boye moninga tala moninga na boni vraiment pire ngai do yo changer na yo adresse oyebisanga te donc na yebika itito solo la kozanga adresse te na bosala yiko yebisa bongo mikolo misatu mine oyo 4 mois etikali na ko bengo ke na yebiso bala sutu mo oyebisaka kosoya oui na yebisaka na soya pire isinale pire te sala calme banga musuto kosolola ngo tolala lobi tokosola po yebi mobala okende musala mwasi pe wa ute katanga oyebi mutu soka za koluka pierre na ye akoluka diamant na ye miso ekobaluka kotala wapi mwana mo bapokoli na poko wana jeune fille auti université akoti po yebi mwana zaka na université akoti ya bonsoir abia abimoni mobimba do mwana na ye mobimba na ye ya bo jeunesse na ye mwana père akoti atali mama ondenge nini forme ga longolanga me ngai te balali ntongo etangaka te etani mwana bongami akei kelasi papa pa bimi akei bokila boando oyo tobengaka akei kazi na swahili akei mosala koto batikali babendani bango mibale bapure bavandi bakotalana bakosolola sikoyo lokola bato oyo tobengi bantu omoni bandoki bato basali makambo mabe mingi bakomaka na niveau moko bon je ne suis pas là mais je ne sais pas mais na remarque kango bato mitema mabe bato baka na makambo mabe mingi parce que nga papa a dit la vocation na ngai je n'aime pas ces gens qui ont des mauvaises cœurs dans les gars en tout cas là nazaka contre bango même na kati émission na ngai nazosenga mama pa nzambe bato nyonso ya mitema mabe botalaka émission na ngai te botalaka ngo te parce que namoni ekochange bino te vomie kaka bato oyo nzambe azovisite na baoyo baza koya vers ye et surtout 2025 nde batala yango mpo balendisa balisusu kitoko ezali bapassage moko tobenga yango epe de passage rigolant donc toyei kosekisa motu pour comprendre qu'il faut mutu au changer. Ici, nous faisons des analyses, éduquer les gens. Tout ça, étude, na kola ki sabato lo lenge nini ya kupetu la motema na yo. Soki yo so kofanda peut-être kotala mais munganga spirituel la koloba boyene parce que na yebi il y a des gens au ba yebi munganga spirituel na ba intimité na biso ba o kanisa ke munganga spirituel azaka lo lenge o to yebela kai non. Moi je suis pris là. Ngana li moto oyo nzamba atindi mpona kosala sikoyo mosala na ye na kati ya nzela oyo ekolakisa moto lolenge nini okoki kotambola na mokili ya tata nzambe. Ndeko oyo moto okolanda nga na bokebi sala lingele na mokili ya tata nzambe bavandi bakosala sikoyo bacalcul olokola calcul écrit na calcul mental
ndenge nini bako te yo koloba boye te yo te oyo mpe aye ndongo oyo mpe te yo tikaki mwana. Ils ont fait tout bayingeli pokwa solution ezwami te. Bato babimaki bazongi bango comporte méchant mobala me ndenge nini moninga ya te yalaka bo pire surtout na pire balali lisusu première deuxième troisième yango moni mwasi oyo nabengaki nga na kati ya Diba TV tolukela ye solution. Solution ezali yo ezali ngai. Benga na numéro oyo ezali affiché. Je répète ça chaque fois. Appelez cet numéro là pour yo zwa pe lobiko. Zwa komanga na ba commentateur pour otika vie ya kilokuta. Commenter émission sur papa Edi. Kabulanga na $1. Fiston Kabula. Kabulanga na $1. Simplice Umberembe. Ekosala biso très bien. Pe ekosunga yo pour te chaîne oyo ekene musika papa Edi ayela yo ba message mususu kitoko. Chaîne oyo ezana ba branche ebili. Tozana mo 2. Tozana Ediba TV mona Congo na Ediba TV mona Mboka. Tozana ba émission politique. Tozana ba émission musique oyo ezali bato babengaka musique profane chrétienne. Tozana ba biloko ya théâtre. Maintenant nous tofongoli tous ces branches là te. Yango eza koluka lisungi ya yo na ya ngai spirituellement pe na bonne foi pour te œuvre oyo ekende liboso ndenge tosololaki na ndeko na ngai pasteur Grigima oyo tobengi Guilain Pangu ya l'œil de l'éternel yende vraiment ayebi makisolo oyo tina kati ndenge tosololaki na ye. Sans plus tarder bandeko bolanda biso na bokebi epai oyo bakei bazongi mwasi ya Monique esimbi susu te aye korevese yango aye koyebisa molongani na ye tala likambo nga nayeli awa 1 2 3 4 mwana bobokolaka na ndako ezali mwana na nga mobali aye mabe yo moto olandaka sikoyo zwango lokola yo bayebi so likambo bongo pa mwasi moko akosa yo pendant 20 ans okozwa ye ndenge nini okozwa mwasi wana ndenge nini soki papa Edi abetoli lisolo ya boye te okozwa ngo pa nani okozwa ngo na site internet nini soki papa Edi ayeli makambo boye te mpo yo changer nayebisi bino eye mabe ebati gauche ekiti droite ezongi koto ebimi boye bake na leta apesi yo te solution ekokoma mwasi abengi ngai papa Edi tala likambo meke ngai nayebisi bosalisa teste ya te. Suivant cette planche ya publicitaire dans le moke tokota na kati ya mozindo ya lisolo na biso tomela mai bongo to continuer toleka. Très bonne nouvelle pour vous. La solution à tous vos problèmes de peau s'appelle Dulci Cosmétique. Dulci Cosmétique met à votre disposition une gamme variée de produits. Nous avons Dulci crème enrichie au collagène anti-âge avec son sérum, agit en profondeur, hydrate naturellement la peau abîmée, compense les pertes de collagène, améliore l'élasticité de la peau et lutte contre les rides et effets de vieillissement. Dulci gel pour douche et son savon adouci, prépare, revitalise la peau. C'est une formule recommandée pour la protection maximale de votre peau. Dulci crème et huile pour cheveux prévient la chute des cheveux, favorise la repousse rapide en longueur, confère et revitalise aux cheveux les volumes désirés. Ça sent bon. Dulci Eau de Parfum est un mélange d'huile essentielle pour une sensation de fraîcheur, de confort et du bien-être. Dulci crème pour le corps avec son sérum est un produit hydratant, cicatrisant, revitalisant et réparateur de la peau. Tout la kati ya etonga na kati ya chaîne na bino po eskizenga na bino etonga donc tozongo lokola neti tokoteya na kati ya ndako ya Nzambe. Eza ndako ya Nzambe te ezali plateau oyo ezali beni ezali spirituellement na masolo oyo papa Edi ayeli yo mpona koyedifie yo mpona kolakisa yo lolenge nini okoki kotambola. Ndeko na ngai Jean-Jacques Bwana oyo tobengi Koko Bwana landa ngai na bokebi epai oyo
Ngana yeko pesa bango makanisi mama boke ko sa test ya ADN. Mukolo oyo ngana yebisi mama na bake sa test ya ADN. Mama wana kimisi mwana. Dans la minute oto loba mwana nazali na ngambo ya Brazzaville mais mwana komi ko sala scandale kuna pa ya kendaki po azonga bo parce que azaki na moment ya bakelasi. Donc avant bakanga bakelasi ya. Parce que dans la université au moko ezali ya privé ya bien na kati ya mboka na biso Congo tata wana il dépense aussi d'argent mbongo pe ko uta katanga e koya akolia double côté de celui balé akosakana na bango bandeko mwana kuna asa katisi ekbale asa zongi kisasa epesi susu flamme dans la minute oyo ekomi kosenga intervention ya yo na ngai pona kokomela mama oyo na kati ya chaîne na biso na kati epai ya bacommentaire po ayeba nini akoki sikoyo kosala. La fille azali sikoyo d'accord bakende kosala test ya ADN. Donc toza kozela suite nango ekozala semaine prochaine nde tokoyela bino wana tokokota na 2025 nde tokoyela bino lisolo oyo bakende kosala test ya ADN ke mwana azali mwana ya tata wana to azali mwana ya mama oyo nde kolandanga na bokebi awa tokomi na place ya baconseil keba na eloko batikeli yo soki ezali ke moninga lobi simbela ngai mwana bombela ngai mwana talela ngai mwana ndeko talela moninga mwana yebisa mpe moto oyo oza kovivre ne pembe mwana oyo azali mwana ya moninga nanga oyo azalaka na katanga mwana mwasi oyo akatanga alobi natindaka mbongo par mois soki ezali moke ezalaka $300. Donc vous rendez compte maintenant mais tata oyo mpe avandi na ye epai moko 20 ans omoni moto oyo abimisaka moke chaque jour elekaka mpe bambongo eyaka diku ate ezali 400 menga lelo na bimisi 10 lobi 20 so tototalize mpe kosala mpe $700. Donc mwana akomi mwana ya bato mibale deja na bajuge oyo balobi bata leta bakataki ke bakondima mwana azali biologique ya mama wana bazali mpe susu mwana oyo tata oyo abokoli nakozela bareponse na bino na kati ya bacommentaire po te tosala mosala kitoko na kati ya Ediba TV. Yo moto mesana kosala biloko boy tika changer comportement tika bizalila mabe oyo batikeli yo mutu batikeli yo mwana okomisi ye marchandise yango moni bato ebele bavoyage bakenda baepai wapi mosika bazwa bana na bango batikela bandeko na bango me bandeko na bango bakomisa bana wana bamarchandise bakomisa bana wana bamarchandise bakomisa mwana awa azangi eloko boye me ye moko mokolo mwana asula na mwana wana te. Lui croyait quand il refusait qu'on soit là mwana on dirait ezaki azo sauvegarder bolingo na ye kota kendaki zoka ne rien akendaki koluka vie et après akutaki na moto yebisa ye automatiquement ya bombeli motu wana likambo et après elle amoni ke motu wana komi kovanda na mwana ye ye mpe komi kosala ye pasi nasinali kaka motu na ngai vérité yoka place belere ezali kokwea ebele yango tozokoyebisa bino bana nzambe botambola na kobanga nkolo soki otambola na kobanga nkolo nzambe mpe akopambola yo. Donc mpo na mokolo lelo tosuki awa mpe tokutani mokolo lobi soki yesu azongi te bandeko bochange bizaleli bochange vraiment bizaleli mpona kosungisa topesi bangote na bandeko nyonso oyo balandaka Ediba TV boza telema ebele lelo moye natanga bakombo eza te tokutani lobi soki yesu azongi te. Bye bye.